bino ba mama 8 ba veuve 8 na mwana na bino de la paix biloko ezaki ya mutu mususu te na bai pete ke coquette afongola yango na baki ape donc ndenge azwaki alingende abengi bino bofongoli bosala nini bo partager mais na kati ya carton 9 colis oyo ezalaki ona komai bakombo eza de la paix moi ça papa Doudou moi ça Lokuli yo moko mama sans souci moi ça papa chef Pululu Lisalangomba dadi Kambala donc atangi donc na ba kombo akomi atindeli ngango eza na téléphone alors maman na yebisinga bongo abi ezaki te ke colis ya coquette siko moi si moko boya biso taza musika za même pas ndeko ya papa bana akanisi bango alobi atinda pona ba veuve na ba orphelin po ya moni même bible zolo ba kaza zambe ya ba veuve donc azuka pa ya ba papa on za batindi man caché moko ya pe siko yolo ba opesa te na sambo ni nango lisusu ni nango oh non pesa subilo kana te non pesa subilo kana te oh to solo la que le bezo pesa na pe na voice mama bikima buzoba rage que nous a biloko wana ngasko na tuni voice pesa na tuni so na zwi biloko ngo na me mama pa mama mado akabola ngo biso abina nga en tout cas biloko na nga ezaki biloko na sa na ngo boutique eza biloko ebele atindeli nga sikoyo badina bakoli yango bafoto carton nga atindela nga nini moza na ba3 nayebisi koko etabengaki bino natuni zize koko etabengaki natuni oyo abengi te alors nafana na nga nayebi kaka ata mosusu ayokaki sango me emiyelaki te koyeba mpe kolia ngo nayeba ete eza nini eza mbongo to nini wana pe nayebi te nabenga ye mpe lisusu te nazelaki ye nde mutu ayebisi nga ye fo arapele nga lisusu malamu biso tozwa ndambu tokabola tokozala na congélateur toa na biloko moko na kati mais tokoteka ngo ndenge moko te ube toza na congélateur mais toza na biloko oyo eza na kati eza ndenge moko te bongo na kobombela baninga pourkui nga nabengaka sikoyo nayebi jizenga me nde nini yo baye kotikela yo bengi baninga te otenga na ebekaki nga ta nayoki bongo ke mama wana alobaki na nga napesa bino ya bino oyo bakoma alors oyo mosusu wana yango namoni elokwa ase elokwa mata natikaki nayebisi mama wana en tout cas solola na koketi ye moko azwa biloko oyo ya biso aya kopesa biso ozo comprendre nde mama ngo mpe alobaki ke kanga ye arépondre mama nake carton na mpe eza su mobimba te bavoice ezali bolanda carton eza su mobimba te ayebisi mama wana bon biso na carton ezala mobimba nde ezala mobimba te biso toza na magie te toyebi mpe te ke batindelaki biso biloko koketi nde mobengi me kobenga na décembre kobanda décembre wana soki le 22 le 23 tozangisi 2 jours abenga mutu moko lisusu te mpona koyeba yango na février awa mama wana nde ye moko mokolo biloko nde aye kobenga biso soki mama wana pe te nde toyebi pe te ke biso batindelaki biso biloko alors mama wana ye moko nde aye kobenga moko na moko ke biloko na bino natindaki eske nazwaki ngai nayebisi nga ke place nafungwami mpo namoni oyo natiaki na kati ya koli na oyo na mbalaki namoni yango alatiaka mosala nango teyaki donc yango moto elamusi ye donc ye mpo na ye alobi ke ngai natindaki apesa bino mais nalobaki te atanga kombo na nga mpe te boyeba nga te bomona kaka ke ngai nasali don moko songolo alors naye kolamuka ntango namoni kokete akomi kotourne na bilamba oyo ezalaki na kati ya koli ya mamado ozo comprendre donc eza ndenge wana boyoka bavoice biso toza na magie te mage appel na ye asalaka na décembre ke bakoli na bino eza nga ole abengi nga abika mamado koli moko eza awa loba bon koli moko eza awa mais na obenga bino wa dimanche moko boye toya po tokabola ta secret alors nayeba ete koli yango ta mosu ekokozala mbongo ta mosu ekokozala soki nini nayebaki te eza nini motango abengi bongo nazelaka appel ya coquette na nde tokomi février namona appel ya coquette te ye moko na monoko kokoti abinanga nabenga mwasi ya Pululu sinamona benga mama
ngabi malama bina ngabi ozali babina zali mekoni na nde na tolongwe kanga na yo awa na okenda benga mwasi ya lulu na kipona ketikile pe biloko na esima na ketikila mama do nga na yebika ndinga lobaki na nga bongo na yebika seke basilana sikona kamwe na mona boye mama da bengi ngeza kipozala na yebiti pozala lenzi boye mama do bengi mama na bengi nga bisinga biloko bazwa te otomona pona yebi lisolo ne kuteke bande pana bango pe tanga na koza mutasuka ponga na yeba ite po ba kobanda pana bango ponga na yeba histoire wana te otomona sikotanga bengi nga na yebi tanga lobi na ngazo ya pana bango seki ya kosila ni na bango po bango de bayeba ki place biloko ne kutaki bando sola bayeba ki déjà makambo konga na oka makama mama dazo yebisanga abina nga biloko bango bazwite kamwe mbana mo ko lini zaki mbale to no mbale bon koli na ezaki ya mbala ki on met ezaki na nino bakanga wana ezaki ofongwa ndoko bakangela scotch wanda nde bakangela ki on place ezaki ka ofongwa bongo na zip. Merci beaucoup. Très cher Internet de Dada International TV. Bon, nous sommes là, merci pour la confiance, merci pour la fidélité, pour s'abonner, pour s'abonner, pour s'abonner. Pour ça, les obéis, actualité, obligés, nous sommes ici à Bandol. Today, le 22 février, dans un certain lundi, à Kinshasa, il est 9h. Oh, ma maman veuve, il y a des comédiens qui sont à Kinshasa. Bazaye kosilika affaire koli na bango affaire bilamba la bango mama milenia tindela ki bango o bazwa yango te na maboko ya coquette o aza comédienne oli likati ya mboka. On a suivi l'intervention toyoki ba audio ya coquette toyoki ba audio ya mama Mélanie. On n'a pas voulu rester à la maison, on s'est décidé à quitter sur place pour yoka ba maman message nini bazana yango. Est-ce que c'est vrai? Coquette oyi baba mama wana biloko to ayibi bango biloko ou bien te ezaki juste ba rumeur oyi na internet du jour au jour yango esalaki que ba to ba interpréter yango à travers ba maman oyo veuve de découvrir vraie version ya makambo. Merci beaucoup à Alpha Miezi, père double en direct des Bordeaux, papa ma passe Alpha Miezi, merci. Merci à Maman Rose en direct de Bordeaux, Maman la Déborah Kolobilele, Maman Rose à Kolobilele, Maman la Déborah en direct de Bordeaux, merci. Merci beaucoup à Wani Evelyne pour l'option grande dame en direct de Belgique. Joyeux anniversaire à mon pasteur en direct du Canada, pasteur Bob Magema. Donc, nous avons passé à l'Orboulamu à cause pour saboter Manayo. Merci aussi à ma maquilleuse de luxe, Benindeki. Ce sont des coiffures. Moi, je maquillage kitoko Benindeki. Maintenant, juste na kamana les maternistes. Ce sont comme ça. Kamana. On va venir à ma sebia. Christian Newman avait une maman Milo. On a caca le monde a son de coiffure Benindeki. On a mis et ça la mis soko. Beka derrière la caméra, merci. Yoloba mingi ezate pour ma maman veut venir dans le bateau. Donc on a 4 et si quand les réunions et si quand ma maman va s'inviter bateau. Photo yoka juste les problèmes les a ni après les trouver ba ninga au cadre biso. Coquette photo me camper que sur la bourse abonné à Dada International Télévision. Alpha Miezi, merci pour notre soutien. Maman Rose à Kolobilele, les mamans de Déborah de Belgique, de Bordeaux, merci beaucoup. Merci aussi à Wani Evelyne, mon sabata papa Jacques et Lico, merci. On se retrouve très prochainement. Restez toujours branchés. Nous t'as peut-être au côté na carte à côté. Merci na batutu oyo baza awa toza lelo na ba mama veuve o likambelo vome po isombele suka likamba to muni pasi ya ba comédien nyonso baza awa na mambo elingi na kati ya internet likolo ya ba poli tebite ezaki conteneur ezalaki biloko nini oyo nde na biso coquette assemble lelo na kati ya réseaux sociaux ya des mamans oyo lelo bavandi awa bomo baza na pasi ya biso disant ezalaki 8 valises na ba conteneur ya bilamba na ba jeep to bi coquette ati mama minene lilo mama mama do bi coquette na zo lata na ba film nyonso tebite toyeba va se présenter ba moko na moko parce que musu déjà ba lekala ba émission les amis ba liboso na ba yemission batala bien déjà pourquoi ça muta ko la risate pour ya vraiment ya biso ya YouTube tokobanda awa ngape ndeko na bino qui veut panda lekechu o ba tout otala ka Congo Liziba TV bolinga biso o côté toujours kotala la chaîne na biso o tokosalona ba veuve na biso za pasi moi ke maman za ba pasi ça le nyama wa stress ba li bilongo la bango que donc tala vraiment tokoyeba to banda na maman o se présenter ba ba ozanani pardon beaucoup banda na ba maman na OK maman
Combo, maman m'a cassé pour toucher. Maman Charlotte. Moi c'est à papa chef. Maman Charlotte, moi c'est à papa chef. Maman Rose, moi c'est à Doudou Ngafoura. Maman Rose, moi c'est à Doudou Ngafoura. Maman Do, veuve sans souci. Maman Do, veuve sans souci. Nga, Koko Bikotele, veuve Chico Poulolo. Voilà, Koko Bikotele, Chico Poulolo. Voilà, tout ça, c'est bon. Maman, j'ai les pieds. Moi c'est bien fait, hein. Papa Lokoli. Voilà, tout ça, les autres, tout le monde, les ici dans les réseaux sociaux, les internet, les sur Croquette, juste soi-disant, il a pas bino, autre qui est audio et bimi, bloc de l'éviter. C'est parce que tu vas vraiment pendant la maman, parce que y a un peu ça qui sont bien, qui sont bien, merci Nabino, Mambote Nabino Nyos. Alors, tout ça, le coup là, oui, veuve, tout ça qui, bateau, maman n'a tindé ba coller le coup là, oui, veuve. Na moi na biso, nani, moi na on combo de qui m'a rassuré de la paix. De la paix. Alors, na oui, veuve, wana bon moni biso tout ça 5. Moi ça mon deri, moi na beli à qui na un hôpital. Pour moi ça mon deri pas allé. Moi si à Dadi Kambala, à suis moi retard parce que ça na moi na moké, il faut s'occuper na ba embouteillage de l'eau, rentrée scolaire. Donc à suis moi retard mais à ça na nzela à Zoya. Donc ça le ko là. Batumi balende bazangi. 3 na kati na ya Lisalangomba. Yé aza actrice ya théâtre, ça théâtre donc azoki engagement ya tournage moko boye mais ba image na ye eza déjà na kati ba osangisa bo mona. Alors et zalaki le 23 décembre Koko tabenginga Coquette abenginga ayebisinga lobi mama dona za na koli moko awa mais na koluka na benga bino dimanche eza dimanche poto kabula moi secret to sola ki lisolo suka ki wana Coquette nga na yebi Coquette aza actrice na biso ya théâtre aya kosala émission na nga po ezalaki 11 ans ya sans souci na 13 ans ya madilo nde nasalaki na ye émission nasalaki na ye nyonso mibale à la fois tosali émission bon bato kaka nde batalaka ta mosusu yango na namona Coquette abikoli banda le 23 décembre Coquette abenganga lisusu te oui na 2020 Coquette abenganga lisusu te nayebisi mpe baninga ntango tokutani nayebisi koko Coquette abengaki bino natuni zize Coquette abengaki natuni oyo abengi te alors navanda na nga nayebi kaka ata mosusu ayokaki sango me emiyelaki te koyeba mpe kolia ngo nayebi te eza nini eza mbongo to nini wana mpe nayebi te nabenga ye mpe lisusu te nazelaki ye nde mutu ayebisi nga ye fo arapele nga lisusu alors abenga nga te ti tokomi na février awa semaine oyo kaka oyo euti kosila oyo nde namonaki mama moko na poto abengi na France abengi ngai alobi mama do olimbisa ngai natindelaki bino bakoli epa ya Coquette est-ce que ozwaki nabi bakoli ngabi nayebaka Coquette abenganga le 23 décembre mama nabi bon bakoli ekomaki le 22 ngabi abenganga le 23 ayebisi nga bakoli ezali awa me na kobenga bino tokabola mwa secret mais abenganga lisusu te nga mpe natika parce que nayebi makambo yango te ye mutu nde abengaki ifala rappeler me arapelaki te bon mama na obengo lisusu plus tard eleki 2 jours mama na abengi nga lisusu ayebisi nga mama do Coquette alobi bakoli ezali boluka bobenga ye nazwi telefone nabenga ye Coquette mama moko abengi biso na poto alobi abengi nga alobi ke bakoli eza epa na yo boye oh mama nga nabelaki yango moni ke nini moyezi te me bakoli wana eza epa aleki na ngai na nini na luozi na veni luozi leki na nga kombo na ye Lolita alors natina ye mwana na nga ya mwasi akende
ntango ake akomi na luozi a 32 awa te na matonge boye na boye vraiment mwa bacomplication ezalaki bazoyeba numero yango bien te te kaka semaine passée awa semaine passée kaka na février malgré amona ye ndako yango me ndako ekangama mutu aza te mwana zolo me na informaki baninga na nga baveve ngani napesi adresse epa baveve nyonso ntango na ye kobenga veve ya dadi mpona pesa ye adresse nde alobi o te nga koketa yela ye nga koli moko ye mo mutu aye otikela nga me ezalaki ya kofungwama kaka natiki kaka atiki te ndenge ainforme nga wana natunaki te soki apesa ye na janvier soki na décembre wana natuna te nayebisi mais pourquoi yo nandimi teke na décembre parce que nga na Gisèle tozalaki le 27 décembre mpo tozala na réunion moko ya basa baartiste comédien tozalaki le 27 nde na informaki bango soki kokete abengi bino wana tozalaka le 27 décembre nandimi teke ezali na décembre zela abi te nga ye kotikela nga mais ezalaki akofungwama apesi nga na saka me moko alobi ye moto akabeli nga alors poni nalobi nekutu pourquoi pas osinelaki baninga ke yo ozwi ote yayebisa nga ndenge napesi yo nazokende mpe kotikela mwasi ya sans souci nazokende kotikela mwasi ya pululu atangi bakombo kaka na vérifie bango nyonso nde na vérifie bazwaki te me napesaki quand même adresse oyo kokete apesa ye nga ntango mwana uti kuna amoni moto te nabengi kokete telefone esone moto ayambi te nabengaka toafe esone moto ayambi te tina ndenge mpe telefone wana ekangami lobi nango ndenge moko nabi bon nabengi mama wana parce que ye mama wana nde moto abandaki nga nayebi te nabi kokete natini mwana moni ndako ekangama me nga nabengi kokete telefone esone ayambi te naye obenga telefone ekangami yo moko benga ye loba na ye soki biloko yango eza aede biso aya tika te mpa na nga bongo baveve mosusu wana kutu nayebisi mamango swat bona ye kobenge lisusu nabengi lisusu alobi na nga mama do yo osolola na ye te nga muna sololaka na mama wana abai na nga napesa biloko na nga muna kabola biloko napesa soki baofele soki nini nde nayebisaki mama na nga alobi yo olobaki na ye akabola biloko apesa baofele me mpona kozwa biso tozwi na biso te me namoni elobeli na ye komi loka neti akanda na evitaki parce que nalingaka bongo te na evitaki mama ngo aye kotindela ye message ya voice abi kokete kangisa biloko kende kotika epai ya mama mado me mama wana atindelinga voice wana kangisa biloko nyonso kende kotika epai ya mama mado abenga baninga na ye mpo baya kozwa te epai ya mama mado alors naokai na voice mosusu mama na ye kotindela ye naopesa bino bavoice wana kutu mwana na explike eza te mpo emema molai voice mosusu alobi bo mama nazokaka liloba moko me karton wana mpe eza nango su ya kokangama te eza polele ese efungwama deja wana kokete nde atindeli mama na voice wana na ndenge mama ngo azolela koma yo ofungola biloko bakolo biloko nga natindeli ifalo benga bango bazala wana mpo bango nde efungwama na misu na bango po mama nalobaki natindi bakoli wana eza na kati ya carton me oyo ya bino nakangi natie bakombo donc ese lokola 9 na mwana na biso wana na biso 8 alors biloko mosusu ezalaki kaka na kati ya carton me libanda ya bakoli oyo yakangi atiaki bakombo alobi nango eza bajine babaskete bapantalon banini biloko ebelebele kaka bafantaisie eza na kati donc wana ezalaki eloko moko mutu na mutu apona boza na bana mutu apona moniki oyo ekoka mwana na ye oyo ekoka mwana na ye bona bozwizwi ezalaki bongo alors banda wana kokete mpe abenga nga lisusu te nga lobi te nayebisi bango totika temps lokola tobandaki yango jeudi vendredi samedi dimanche soki biloko eza kokete mpe olinga te ke asambwa akoya kotikela biso ye moko toza mpe bamikolo te toza bamama te akoya nango soki ayaki nango tozwa mais lokola ayaki nango te maki ata ye ayoki na réseau sociaux mutu nyonso tolingaka kima likambo mutu nyonso aboyaka ngambo mutu nyonso aboyaka soni kokete fale aboya soni wana aboya ngambo vendredi samedi dimanche 3 jours wana ta mosusu tonga tozwa na biso biloko alors tozwi elo te ti tovandi ya moto azwi koli ya mama ne pa kokete aza te ainforma mpe mutu te ke biloko yango deja ese yawa boya ainforma mutu te nga alobai na nga kaka bakoli na bino moko nakobenga bino tokokabola mwa secret alors
nayeba ekoli wana te mama wana ayebisi nga boye nasengaka na ye atanga kombo na nga te apesa kaka namonaki ke nga naza veuve na mama 9 enfants mobali akendaka mosala babenga mbamo mobali akufi alors pasi wana nayebi yango kozanga mobali nde nakanisaki nakangisa ta biloko na nga nasomba biloko ezala na ndako na nga naya nango kisasa mpona fungola magasin na ngai alors nakangisaki biloko wana nasunga bandeko na nga oyo baza lokola nga ata na bilamba oyo bango mo balata bapesa mpe bana alors eloko ye kolamusa mama wana eza nini alobi mama do ozela natindela yo baimage namoni blouse moko natielaki yo na kati ya koli wana bakanga natindelaki yo ya soki valentino ngai yangana nazaka na nga na poto te nayebi nanga makambo wana te ngai so bopesi kaka na lati alors namoni yango na nzoto na ye alati yango atourne nango natali na bi o blouse natiele mwasa sans société ndenge nini koketa lati nde eloko esaliki nabandela émission mpona zwa su banimero na bino nabenga bino mpona verifie yango monike na bengi alors biso tomoni nini tozwi te dès lors vous avez posé des démarches sur votre mission dans les réseaux sociaux, est-ce que quelqu'un vous solo n'a été soit proche n'a pas contacté binoté? En tout cas, koloba penza ke ba proche neza aye moko. Ngana so ni mbala liboso na ninga pesa ke adresse. Na ndenge pe batu bakena adresse ndoko ezati. Voilà, ngabe na pardon, ngabe na zaki moi expliquer pour la kena coquette na benga parce que ngalo bana yo information ndenge zaki tona so ina coquette abi peut-être yo siliki peut-être pour soit qui te mais ba ninga mso ba mamso ve ba soit qui lokola moi si elle fait pour lulu abi les choses qui bloko na yo na moi si ben nani ya dadi qui tambala pe et pas soit qui bloko na peut-être le temps à mon de l'autre tournage pe na éviter na défendre été le peu na kati ya comédie ba on tourner presque chaque jour parce que pour matin ya ko moi na tête yo de pe le personne so côté on n'a pas yo soit qui alors bien ça les gens soit qui de la mal monsieur na zoé na osani nga abenga nga le 22 décembre jour bloqué comme na bana pour sa émission coquette abenga ayep singa blo mo eza batindeli yo toma ande ezaka vendredi si je me trompe pas ayep singa tout monde na dimanche biso so ba mama depuis on a peine abengaka ye na banda ko benga zo yamba o yamba ti aho yamba te na kuna voice mo na tindela ka kuna na ngate ke uti panani na ngai ko bate mena lubika po déjà ko senga mama na yebi pete ke uti panani na peine singa coquette na voice mo bi utinga o ba na ngo benga ngo lubike bilo mo eza ngai na bana donc comme toi nous comme déjà ba fête awa ya mo na obenga so ko za reconnaissance que vous en blo mo ya nga benga ngai po komuka na téléphone nazo benga yo zo ya mate pardon zo ya mate so mon que za blo na nga benga so pesa nga pete bon yura parce que nous mutebi mutu atindi biloko na pena na mutu atindi bo mutu moyen pe na serré pe eza pété donc c'était ça bon bana benga pe atinda abanda pe suko ya mate na yo vana na moni mwasi moko abenginga ndenge kaka ba kutanga kombo na ye ke ma ko na pe na voice na ye première jour so ma ko limbisanga vraiment naza ndeko na yo ma ko ba ko limbise bebe ko limbi te omoni na tinde blo moi c'est bossu mais pas na blo c'est pas na wanga jona bosa na kutu koli au décembre wana parce que et 8 ans mingi tu vois donc ezaki suna mutu na ngapi ndé ko ebisanga te blo pa ko ke ngabia na yo kaka abenga kanga nga kuna za ina idée teke akoki kolata ye déjà kuna amoni soki nini ngabi bon pona ko soigner kaka ape mutu te ngabi non déjà abenga ngai c'est vrai mais est-ce que zubilo kongo abisinga kaninga abisinga yo zwinga bino na zubilo na ko ndima teke na zwi na zwite tamso eza elo mo mabe na ka tamso eza elo mo ataki ke bozo ngisela parce que so na ndimi ke na zwaki na ozo c'est uta. Moi, je suis obligé à le battre dans la vie. Dans une bibliothèque, coquette avec ça, après c'est une bibliothèque. Après c'est une monté à Bandela. Moi, c'est à Dadi. Non, moi, je ne sais pas. Moi, ça Dadi Tosola qui n'a pas pu voir César. Moi, ça Dadi Avisinga. Il y a Zouaki, robe mon corps, deux blouses,
foulard, sac, coquette qui a kabela qui habité qui va tenir les parents. Habité à kabelier, c'est une ma fantaisie. Yé pe kuto e bisinga bi biko yo zui ngabi na zuite abi ame bise nga ke to ngolongwa awa zo yamba moko e pana yo ngaba tuka na moni ete bino webi ke so nga na zui na mama do ebi nga so ba bing place ba veve so ba nika ko benga nga ye na benga ba onyoso nga ba benga se ba bengi bino nga za na esprit te ko iso ki ndeni po elo so de ba bemis ba opesa ba veve ata so ba pesi nga na bombi ba opesa nga nyoso te ya ba mote ekozonga mamu biso to zwa ndambu to kabo to kozala na congélateur to na biloko mo na kati mais to te ka onde monte ube to za na congélateur mais za biloko oza na kati za ndenge moko te bona bombe na baninga pourquoi nga na bengaka parce que na si jinga mendeni ni yo ba ekotikela yo o bengi baninga to tenga na ebeka ke ndenge baki olongwa awa mbala moko yo ozwa mbala moko yango wana na benga ki o tenga mosaki mabe nga to benga me fabenga ba mama do ko mama do pede tamu so ko na posa ba biloko na nga wana ebite ke ba bilamba o ya mama mado déjà ba mona na ndoto na ye na on ebise ka ngabi photo za na bo moko muninga na sala so munika mbala moko na benga bino na bino pour faire ça ko promesa te na bosa na et après na ko va na mama da benga koko ozu kolinga yango kolia mo ezokende mate kitaba nga mona nga koli te nini mo te biloko mo batindela biso nga koketa benga nga le 23 nga benga nga abenga nga le 22 donc abenga nga air azozwa biloko wana parce que na yo kaka na ndenga azoba na ozela nanu koko ya biloko yango ozela nanu azalaka na agence oui donc nga ese na mona nga biloko yango te na mona te kokete o mekana ko benga na benga ka epe ya mala ete na yo benga ye ayambite l'équipe que biso aye ko yamba après temps na ye ko kake makambo ngo siko maman ngo ko benga e moko lela nga ko vraiment pardon abenga na benga mama do ke ozo biloko ngo ba pesa fausse adresse et moi ça papa chef akendaki na ebite moi ça papa chef moi ça papa chef akendaki na ete so efende ni mais abini na moi ça papa chef akei na to soneza na lokuta nga zela azongisa nga ba voice oyo ya ye basoka da pesa ki na adresse na moi ça papa chef nga nzo biseke zute mais koko na moni oza jeune maman ke ba mo zwa courage ke no za biloko wana ngasko na tuni voice pesa na tuni so na zwi biloko ngo na mema pa mama mado akabola ngo biso abina nga tuka biloko na nga ezaki biloko na sa na ngo boutique eza biloko ebele atindeli nga sikoyo badinga bakoli yango bafoto carton nga atindela nga nini moza na ba3 affaire nga biso soki akomaki carton mpe kobalaka kombo eza na se est ce que wana oyebaki biso okoma te mpo alakisa biso kaka atie komba kokete atie carton alakisi ngango ke tosa mpe na kokete sikoyo benga ye ok nga mpe na ye obenga kokete nde oyo ya mama kokete nde nini bien biloko wana nde nini ote biloko yango ezali eza nango na okamba likambo yango ndenge ekomi boye eza nango kanga me nayoki bamama balobi yo otambusi bango otambusi bamama vraiment mpo nini boye ote natambusi bango te bango bakende ye wapi kokozi yana natuni nabenga na moto yango natinde akende ye wapi babosaninga bobenga kpak tokati buna rappele nango nezwi temps ote bakende ye kuna te me na bisiko babima bango pesa yango epa na nga nga naza prêt yo ebisanga place ozali nga na ya kozwa ngo mbala moko ole tokende tozonga sikoyo nga nalingi nakutana na yo ndo memanga place biloko ezali mpo adresse ozopesa bato bazomona na bango place yango te nga mwana keno eza te biko na obela sikoyo ozobela vraiment ndenge ozwaki engagement ozwa biloko ya bato ebe waske na oloba nesusu teke mpo na nini nango mpesa lokola concert ozwa engagement ozwa biloko ya bato ebele bon biloko eza na kati yo oyebi te mais sikoyo nde nini okozwa okende kosundola yango epai ya motu moko boye okende kosundola pa motu sikoyo soki masolo alobi ya ba 3-4 jours
mais est-ce que yo yango kesu kwa pa mutu siko se mutu wana afungoli yango monte ke bato bakomi déjà koloba ke yo zwi bilamba omoni te ko yo bima na oka lokuta mo boye moyibi na makambo po eza biloko ebe yo ketika pa mutu mosusu mpona tokati wana aye lisusu ko rappeler ngai moko nga bipesa nga adresse kasi biloko biokete apesi nga adresse nga na rappeler nga ata sango pesi nga ba adresse ba mama ba okende bazokoma te mboka oyo ozotinda eza mboka bato bakomaka te wana komini kasavu ntango nayebisi ebongo nde akati zwa kaka ezalaki na ba 15 heures na bon na okende na ba 15 heures ote na bana nasala bana toyokoma ba 19 heures 18 heures si je me trompe pas namoni appel nekoti koko na sambo nini yango lisusu nini yango oh non pesa subilo kana te non pesa subilo kana te oh to solo la que le gozo pesa na pe na voice sama na bikima buzoba kima yo yebi mboko eza mboko elengi ba beta ba masolo makambo ba monite ba komisa ngo soki ndenge ni kimango ko pesa te po anote Nathalie na moni kuna bazolo ba kombo na ngai ba lobi banani o mama na mabite maman ate bilo mabine te ko sala erreur wana te ba veve bana kanda no makasi pesa ba ofela misusu balataka te or bilo na bango ezali batete po mbongo ete ba papa na bango bazalaki te siko mwasi moko boye bibiso taza musika za même pas ndeko ya papa bana akaniseli bango alobi atinda pona ba veve na ba ofela po ya moni même bible zolo bakaza zambe ya ba donc azui kaka pa ya ba papa on za batindi man caché moko ya pe siko yolo ba opesa te kima buzo bana na votre bi kima buzo ba kolinga ngo te na na yebi kendo za trop jeune okoza ma fiancé te fiancé no afanda kabo amona ba mama ba bandi ko tomboka ko ba mabe pona esa ki tokote belle famille no pe vanda ka mona ke mwasi moto linga to bala bo bandolo bana na emo yibi ba bandolo bana lokuta no ba n'importe quoi na yebi te onini ba bakolo bana monoko na bango oh kaka ko bima ima akana ngo bele bima ya mabe éviter na kasa ko tunne azana ayoki ke na meme akanisa aboyi na abenga bibo kokonde na bikala na pesa susu te na wana pesa ngo fona sala émission na la kisaba biloko oyo balobi ke nga na yibi nga tuni bon apa siko so sala émission ba chemise o lata ki kozongisa na kati po atozongisa ba chemise o boye bakaka ke yango wana déjà lobaki na yeke bakoleza ko panzana kima buzo bande wana pesa ka bloka ngo bima na kata baversion bimi tellement bien dans les réseaux sociaux baversion votre tebino beaucoup c'est les makambo bo sangala na mapoto tout ça selon même de bon qui se soit eu explication correcte c'est pas correct entre parenthèses c'est biloko wana mama wana ta matinda ki alobaki na ye mokonde azwa yango lobaki te signifie que oyo mama mado na nte yaki bilamba apona ndenge akabola bino bilamba version na bino ko ya mote. En tout cas, version na toyokite. Mama na ba voice ezati. Bozwa zongo boyoka. Mama na alobaki bongo te. Ngamo na yebisa keke, potanga bando sa ko ko répondre ngake yo yebani na ete na moni lokwa mo manquement boy na benda naki. Na tunika ka ye mama ngo parce que likambo eza ye. Mama Mélanie na kotanga kombo parce que choix ezati. Na yebi yebete mama Mélanie. Alobi na mama donga na tindi biloko na kuta yebisinga abi ngana yebite so koketa za na ofelina mais na tinda kango po na 8 veuve na de la paix orphelin moko de la paix na yeba mwana so sa théâtre mais na yeba akute to kaza orphelin so mwana mami waso de la paix mwana mami waso yaso ona yeba akute ke yende de la paix moni siko alors abi ezaki bino ba mama 8 ba veuve 8 na mwana na bino de la paix biloko lezaki ya mutu mususu te na bai pete ke coquette afongola yango na baki ape donc ndenge azwaki alingende abengi bino bofongoli bosala nini bopartage mais na kati ya carton 9 kolio ezalaki ona komai bakombo eza de la paix mwasi ya papa Doudou mwasi ya Lokuli yo moko mama sans souci mwasi ya papa chef Pululu Lisala Ngomba Dadi Kambala donc atangi donc na ba kombo akomi atindeli ngango eza na téléphone
alors maman na ebisinga bongo abi ezaki te ke colis ya coquette ezaki mpona bino 9 tant toujours ba 8 veuve na mwana na biso parce que mwana mama Iwaso aza mwana na biso donc 9 mwana na biso soki azwaki wana biso toyebi te lokwa nga naza nayebi ka banumero ya baveuve nde omoni na contactaki baveuve nde veuve moko kaka ya Dedi Kambala nde alobi no nga aye kotikela nga nde ezalaki bongo ngai nanga tuna mpona likambo ya adresse ndenge olobi ke azalaki fausse adresse bamisu bakendaki baseke trouve te olobi otindaki mwana nani rachel akendaki akutaki porte fermée akutaki motu te mais tant qu'avancé mama biso koko alobi ke bayebisaki comme oza jeune olandela mais coquette apesaki même adresse wana nayebi te okomaki to okomaki te parce que kibosoki adresse wana pas na ye mon coquette alobi yaka ozwa biloko en plus ya mi mosusu bango baneti nini maman Gisèle mosa papa dadi ye quand même azwi colis est-ce que azwi colis na même adresse wana bapesaki bino to ye oyo aye ye moko akotikeli na ndako non esaki ngango na mama Mado le même adresse na voice barépondaki déjà ke na mwasa papa chef alobi akete on ebisaki maman mabi omwana kende kuna eza te po adresse oyo opesi nga mama Mado atindaki mwana luki bayebi kutu ye te ndenge bayebi kombo wana te oyo atindaki bayebi bango te abi mutu mosusu mpe atindi akendaki kuna akomi bayebi kombo yango te siko mpesa ezotinaka na mboka oyo bato bakoma te wana nga na okende te po bato nyonso bakei bamoni te seke nga mpe so nakei na omona Mado abengaki ngai ebisinga mashali kende na losi A32 bakoli na biso eza kuna va ya coquette bisi adresse wana komuna mwasi angombololita kabi nakokende nayebi kaka naokezwa koli yepa ayebisinga soki okei ozwi obenganga mpo nazotinda mwana mpe akende boso mbula mpe ebandi kobeta nakete naye okende apres mbula wana sikoyo oye mama Mado abengi nga lisusu ye mama ngo mpe kuna na poto abengi nga lisusu mama okende nano okende kozwa biloko na bino bioke na okende nazwi kutu moto nake nakomi na adresse natuni A32 balakisi nga 32 yango na porte rouge nake na porte rouge natuni loyebi Lolita naolukaka maa Lolita toyebi ye te toyebi kombo wana te mais eza na fille moko akoti na porte wana bakoti sika te kombo ne toyebi te ngai bia wana ezaka ye bapesi ngai kiti navandi oyo abimi ka siko abi nazele ndango navandi i ba 20 minutes tomoke ba 17 heures ngai natiki biloko na ngai ya mobongo nabimi nazongi natiki maloba na lupango wana nango ya lobi na ntongo awa nazongi mpe mama mpe abengi nga mama wana ya poto abengi nga na explike ye mpe nakendeki nakuti ye te nakuti ndako ya kokanga nabengi mpe mama Mado nayebisi ye nakuti ndako ya kokanga nakuti ye te me naoke elobi na ntongo ye mpe ayebisi nga oke elobi na ntongo soki ozwi osala nga sini mpo mwana akendeki mpe akomi te akomi me amoni ye te ntongo mpe oliendake makambo na nga nakenda mte nakebandela kuna koli nabandeli kuna nakomi kuna nga ndenge ka mama Mado alobi le 22 décembre navandi na ndako nazwi appel moko oyebi nga bonjour mama na ndenge bonjour oyebi nga nazali journaliste moko na tourna na yo une fois kuna epai na yo soki ezalaka 13e anniversaire ya vie oyebi mama moko mama atindeli bino biloko bona kobenga yo to dimanche tosangana na pesa bino biloko tovandi te mikolo eleki nabosani na ngapi lobi awa mama Mado abengi kende na aveni bo okende epai ya journaliste epai coquette apesa yo biloko me biloko yango eza na
moto oyo atikeli komone Lolita. Lolita wabileki na sikoyo nalingi nakende mbula ebandi nakete lisusu te ntongo etani natelemi nayebisi nake mwana nga aza na libala na ye nalandi ngazi tokende mpo yo omema koli mama do alobi il faut basengi bafilme koli wana soki ozwi yango bafilme yango eza na kombo koli na koli eza na kombo toke na mwana tokomi na nimero wana te toyebi ye te toke na nimero mosusu toyebi ye te tomoni mama moko azosukola bilamba na ngambo totuni ye mama wana alobi Lolita bolobi journaliste bokende na lopango wana tokati ti tozomi na lopango wana tokoti fille moko na fenêtre biso tozaki libanda na mwana totuni tozoluka Lolita fille wana azongiseli biso alobi awuti okende kaka sikoyo ake tournage kaka sikoyo kaka okopesa biso nimero na ye tobenga ye. Merci na batutu oyo baza awa toza lelo na bamama veve oyo likambo lelo vome po esombele soki ya likambo awa tomoni mpasi ya bacomédien nyonso baza awa na makambo elingi na kati ya internet likolo ya bakoli toyebi te ezalaki contener ezalaki biloko nini oyo ndeko na biso coquette assemble lelo na kati ya réseaux sociaux ya de mama oyo lelo bavandi awa bomo baza na mpasi ya biso soi-disant ezalaki 8 valise na bacontener ya bilamba na bagype tobi coquette ati mama minene lilonga mama madobi coquette naza kolata ngo na bafilme nyonso toyebi te tokoyeba awa base présente te bamoko na moko parce que mosusu deja balekela baémission ezali baliboso na baye miso batala bino deja kokoza moto akolakisa te po aza vraiment ya biso ya YouTube tokobanda awa nga mpe ndeko na bino Kevin Panda Lekechu oyo bato tu kotalaka Congo Liziba TV bolingaka biso okote toujours kotala chaîne na biso oyo tokosala na baveve na biso eza mpasi omonake mama baza na bapasi baza elongi ya mawa stress baleli biloko na bango koke otala ti vraiment tokoyeba tobanda nanu na mama ose présente bato bayeba oza nani pardon kokobanga boye na bamama nga na suki ok mama Combo, maman makasi pour te cheval. Maman Charlotte, moi c'est à papa chef. Maman Charlotte, moi c'est à papa chef. Maman Rose, moi c'est à Doudou Ngafoura. Maman Rose, moi c'est à Doudou Ngafoura. Maman Do, veuve sans souci. Maman Do, veuve sans souci. Nga, koko bikotele, veuve Chico Pulolo. Voilà, koko bikotele, Chico Pulolo. Voilà, tout ça, c'est bon. Est-ce qu'il y a bien bonjour, bonsoir, voilà, du tout, voilà, la biso, voilà, Kevin Panda Lekechu, voilà, Congo Liziba TV, voilà, la chaîne Nyonso Zali, awa, oyo, le logo, voilà, avec Omar Yindi, Sobel, Kamunarati Internet, oabi, donc, na biso, comédien, na biso, coquette, oyo. ngata na yoki bongo ke mama wana alobaki nanga na pesa bino ya bino o bakoma alors o mususu wana ya wana mona ilikuwa sasa ilikuwa mata na tikaki na yebisi mama wana en tout cas solola na koketi ye moko azwa biloko o ya biso aya kopesa biso ozo comprendre nde mama ngo pe alobaki ke kanga ya a répondre mama ke carton na pesa su mobimba te ba voice ezali bo Holanda carton eza su mobimba te ayebisi mama wana bon biso na carton ezala mobimba ne ezala mobimba te biso toza na magie te toyebi pe te ke batindelaki biso biloko koketi nde mobengi me kobenga na décembre kobanda décembre wana soki le 22 le 23 tozangisi 2 jours abenga mutu moko lisusu te mpona koyeba yango na février awa
mama wana nde ye moko mukolo biloko nde aye kobenga biso biso soki mama na pete nde toyebi pete ke biso batindelaki biso biloko alors mama wana ye moko nde aye kobenga moko na moko ke biloko na bino natindaki eske nazwaki ngai nayebisi nga ke place nafungwami mpo namoni oyo natiaki na kati ya koli na oyo na mbalaki namoni yango alatiaka mosala nango teyaki donc yango moto elamusi ye donc ye mpo na ye alobi ke ngai natindaki apesa bino mais nalobaki te atanga kombo na nga mpe te boyeba nga te bomona kaka ke ngai nasali don moko songolo alors naye kolamuka ntango namoni Coquette akomi kotourne na bilamba oyo ezalaki na kati ya koli ya Mamadou ozo comprendre donc eza ndenge wana boyoka bavoice biso toza na magie te mage appel na ye asalaka na décembre ke bakoli na bino eza nga ole abengi nga abika Mamadou koli moko eza awa loba koli moko eza awa mais na benga bino wa dimanche mo boye toya po tokabola ta secret alors nayeba ete koli yango ntango mosusu ekokozala mbongo ntango mosusu ekokozala soki nini nayebaki te eza nini motango abengi bongo nazelaka appel ya Coquette na nde tokomi février namona appel ya Coquette te ye mona monoko Coquette abinanga nabenga mwasi ya Pululu nsima mona nabenga mama ngabi malama binanga ngabi ozali babina zali mekole na nde na tolongwe kanga nayo awa na okende nabenga mwasi ya Pululu nakipona ketikile pe biloko na esima naketikile mama lo nga nayebi ka ndenge alobaki na nga bongo nayebi ka seke basilana sikona kamwe na mona boye mama da bengi ngezaki kozala nayebi te kozala lenzi boye mama da bengi mama na bengi nga bisinga biloko bazwa te otomona mpo nayebi lisolo wana ekutaki ebanda epa na bango mpe tata nga na kozala moto asuka mpo nga nayebaki te mpo bakobanda pa na bango mpo nga nayebaki histoire wana te ozomona kotanga bengi nga nayebi tanga lobi nanga azoya pa na bango seki ya kosila nini na bango mpo bango nde bayebaki place biloko wana ekutaki bando kosola bayebaki deja makambo sikoka na okamata mamada azoyebisanga abi nanga biloko bango bazwi te kamwe mbala moko koli ezalaki ya mbale to no na mbale bon koli nanga ezalaki balaki yango mais ezalaki na nino bakangaka wana ezalaki ya ofungwa biloko bakangela scotch wana nde bakangelaki yango place wana ezalaki ka ya ofungwa bongo na zwi veve ya papa Dodonga akei nga na insiste apesa biso numero mwana wana apesi biso numero bon tokoya lopi tobimi na mwana lere mama do atindeli biso bavoice yango ndenge bandi kolekaleka na batelefone eleki mpe na batelefone na bana oyo bilamba oyo ya alati na tournage bazolakisanga baye kolakisanga mama tali mwana tali mama omoni moto oyo aza kozongiselanga réponse alobi ke akei tournage yeyo ti ye nde azali na fenêtre mpo mama yo rekonesaka bato te okanga biloko ya bato te ye oyo fi oyo aza kozongisake akei sikasikoyo na tournage tokutani soki Lolita soki Coquette mais mwana alobi ke ye oyo moto aza kozongisa réponse na kati ya ndako ozali na fenêtre me ngai mbala moko wana na koretenir kaka na koretenir elongi te sikoyo mwana alobi ye oyo te ye oyo donc il mon Coquette asi no que Coquette qui tournage il mon Coquette Lolita pas tourna kati donc ye ko mwana moni Lolita na ba image wana walati bilambo balobi ya mama do alobi oh mais ye yo toza kosola na ye yo toza kosola na toza mina biso c'est quand même ko bata biso nga akendeki nga nozi ya bango bazwazwa bongo akuli kulanisa mama watu kokote na lobi ke Coquette alobi ntango alobi bakabaleki na réseaux sociaux aopesa so biloko wana te bino bamama je pense que lokwa bozalaka toujours uni boyoki message wana bolobaki bolobi na mokolo kuta atindaki bilamba nini parce que pardon nga alingaka te likambo
nalobi te panza mpo bino te boza boye panzana nanga naloba oyo eza juste nayeba osamba nango abi te ka opesa te libela alobaki na nga boye koko nde na sambo na opesa lisusu te nga toni opesa lisusu te libela abi te ifo asala émission abanda prouve biso na biloko eza na kati na kolia moko na moko ya mwasi adadi kamba deja azwaki etikali lokola 8 po babi ezalaki ya 9 personnes pourquoi mwasi adadi kamba azwaki seke etikali 8 aprouve biso na bakoli moko bakombo na biso et le reste oyo etikalaki wana akopesa nyonso donc opesa biloko nyonso tumbala moko mais il faut asala nano émission po aprouve biso nde makambo oyo epanzani oyo aso po aprouve biso ke azwi na ye eloko ya motu te yango natunaki nga parceke bachemise oyo olati wana o mama na amoni akosi ozonisa mama do bachemise wana ye ayebisingaka ke makambo oyo nanu ye mpe fasi ana na émission alakisa bato biloko batindeli biso ke azwi na ye mpe nsima aopesa on est na question moko olobaki oyo bambeleki na réseaux sociaux ke biloko mosusu kote balapesa bango mpona zeba explication ye moko okeza biloko bengi na telefone na biloko nde batindeli biloko plus oyo alati na nzoto wana eza biloko oyo moko bakolaki kokete bilamba ya mama wana eza oyo akomi bakome mosusu bilamba eza wana ye moko mpona oyo osepela nango olata mais yango nga na kambo eki bilamba okokete alati eza bilamba ya mama bilongo ozokamwisa nga na kote wana est-ce que maman mo bino boyebi ye te mpo azasola nini na kokete est-ce que batie bino na couple te parce que na moi bafoto mosusu koketa bimisi akendaki ofelina ayilotika biloko mingi na ofelina atiaki na stati na ye la nayebi te fo tuku ya bato oyeba bamoto éclairci biso na makambo oyebi ke apesaki bino so diza eza na bakombo koketa bino apesaki ye apona donc oyo esepelisa ye azwa c'est ça bon kasi ngape omoni ngape ntango nayoki bongo wana na kati omona baza ya sara nga ntango nayoki bongo ke mama wana alobaki na nga napesa bino ya bino oyo bakoma alors oyo mosusu wana yango namoni elokwa ase elokwa mata natikaki nayebisi mama wana en tout cas solola na koketi ye moko azwa biloko oyo ya biso aya kopesa biso ozo comprendre nde mama ngo mpe alobaki ke kanga ye arépondre mama nake carton wana mpe eza su mobimba te bavoyese ezali boolanda carton eza su mobimba te ayebisi mama wana bon biso na carton ezala mobimba nde ezala mobimba te biso toza na magie te toyebi mpe te ke batindelaki biso biloko koketi nde mobengi me kobenga na décembre kobanda décembre wana soki le 22 le 23 tozangisi 2 jours abenga mutu moko lisusu te mpona koyeba yango na février awa mama wana nde ye moko mokolo biloko nde aye kobenga biso biso soki mama wana mpe te nde toyebi mpe te ke biso batindelaki biso biloko alors mama wana ye moko nde aye kobenga moko na moko ke biloko na bino natindaki eske nazwaki ngai nayebisi nga ke place nafungwami mpo namoni oyo natiaki na kati ya koli na oyo na mbalaki namoni yango alatiaka mosala nango teyaki na biloko mosusu atiaki soki ya mvrage azolakisa mwana mobali moko soki azalaki mobali na ye mponga mpe na batelefone nde mofo linete namoni mwana mobali yango alati yango bon wana nayebi te soki wana nayebi te te biloko oyo batindaki ta mosusu mo ndenge alobi ke ape na problème ya misu papa serge aza na kati te non alobi fi moko non Gisèle balobi fille moko nde azalaki wana moto alataki chemise moko ya carré eza ya mama ya mandolina donc eza papa serge te ye alobi boyoki mpe mandolina ndenge alobi ke aza mpe na problème ya misu donc balobi papa serge te fille moko azalaki wana pembeni ngai nayebi na ngai te alobi kaka motu moko balati susu soki ensemble moko wana ezalaki mpe kaka na kati ya carton wana na kati ya koli na ngai te oyo alobaki Kape na yo ina koli ya mado ka blues oyo koketa la kata kotourner nango. Ne yango ye pa yebisa kingai.
ne namoni blues wana ya mama do nde eloko esalike natuna mpona nayeba soki bozwi obie bozwi donc yango moto elamusi ye donc ye mpona ye alobi ke nga natindaki apesa bino mais nalobaki te atanga nkombo na nga mpe te boyeba nga te bomona kaka ke ngai nasali don moko songolo alors naye kolamuka ntango namoni Coquette akomi kotourne na bilamba oyo ezalaki na kati ya koli ya mamado ozo comprendre donc eza ndenge wana boyoka bavoice biso toza na magie te mage appel na ye asalaka na décembre ke bakoli na bino eza nga ole abengi nga abika mamado koli moko eza awa loba bon koli moko eza awa mais na obenga bino wa dimanche mo boye toya po tokabola ta secret alors nayeba ete koli yango ntango mosusu ekokozala mbongo ntango mosusu ekozala soki nini nayebaki te eza nini motango abengi bongo nazelaka appel ya Coquette na nde tokomi février namona appel ya Coquette te moto aye kobenga nde mama wana po amoni bilamba na ye Coquette alati aojoue nango wana mama wana nga mpe ntango namoni ke Coquette asali lokola mama do ye moto solola na ye te ngamu nasolola na ye namoni o bilo mo lokola bien te nazongeli ka ye mama wana parce que ye nde informaki ke biloko na biso ye atina mama nabengi Coquette ndenge azolobela wana nga moni yo mosolola ne yokolo biloko aya otika yango Vous moi s'il y a des gens qui veulent dire que nous soit qui. On ne peut pas expliquer les choses parce que la vie dit qu'on parle de là que le voilà pourquoi tu as dit que tu vas te lever on va dire Kabela qui non à Kabeli. Non, ngana ezela nanu te kokwa lobi te ke baba bakabeli non donc ba bien parce que tozali sango epanda na makasi nalinga kamnanga toke nango ye eloko nga asoli na Gisele nde nyozwi abi koko nazwi robe moko soki na deux blouses na mwa bilo mo ayebisenga mais sak nde Coquette alobi akabelaki nga sak Coquette alobi te akabela bilo nso alobi kaka na sac c'est tout ngapi nayebaki te makambo ya biloko Coquette abenginga alobi nanga mama Gisele oza wapi nga na explike mpe place naza jour ebongo tokutana tokutani te aye obenganga alobi nango nde aye koyebisango zap napesi esika nazalaki ye apesinga koli nanga kaka apesinga koli nanga abi nanga te esala voice koloba mama wana ozwi biloko tukanga mpe foto mama wana amona biloko oyo mama mpe nayebaki ye te nayokaki kaka sonde mama mada abengaka nga binanga biloko na biso batindeli biso maa kokopa abengaki nga na ndoko yeba siko te biloko yango uti wapi nayebi mpe moto atindi yango mpe te naseka mama merci na koli otindeli nga nayebaki nanga te uti wapi ebandelaki ndenge nini te nazongo na janvier Aujourd'hui, tu réponds à maman. Maman, merci. Maman, merci. Et sinon, il y a-t-il des limites? Voilà. Alors, tant moi, je continue dans les réseaux sociaux. Tout quand même, temps, on paye parce que pour voyez, les gens bénéficiaires, ça a vidéo pour y aller. Au temps, on paye ailleurs. Pour passer le temps, on paye autant, on paye ailleurs, on tourne ailleurs, quoi. Pour y aller, il y a une dose de poli. Tant on va me continuer dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, temps, on se l'année déjà. On a solé pour Nazan Coquette. Coquette a benga nga na côté numéro na. Déjà ka bengi, on ka bengi numéro mais le quoi na petite to ba bengi nga na yambi esi. Lobi na ngopela mona so bengi nga. Na no ye batiki loka weza bengi ni. Bo ba bengi oka na yebite koza ya msulu kwa eloko mwa muke mwana tsepe makanisi. Exact. Na monika tangwa ye ayini nga bwana. Asitsenga biloko wana. Ok, l'engagement tout va être extrêmement bouquet. Pour maman Mado, nous avons assuré que le biloko bakolié pour que je sois biloko. Mais évitez tant yo, babé pas Coquette. Ok, aujourd'hui babiloko na yo. Mais qu'est-ce que au même maman Mado, bakoli na wan oh il vient de la kunai déjà na zuya mon et il est quand même. Nga tango Coquette aye na moni ya benginga
kokete place ngana ezalaki tokute ngai ntango ye mona monoko kokete abinanga nabenga mwasi ya pululu nsima mo nabenga mama ngabi malama binanga ngabi ozali babina zali mekoni nde na tolongwe kanga na yo awa naokende nabenga mwasi ya pululu nakipona ketikile mpe biloko na ye nsima naketikela mama lo nga nayebi ka ndenge alobaki na nga bongo nayebi ka seke basilana sikoyo na kambo namona boye mama nabengi nga ezalaki mpo ezala nayebi te mpo ezala lenzi boye mama nabengi nga yebisinga biloko bazwa te ozomona mpo nayebi lisolo wana ekutaki ebanda epa na bango mpe tata ngai nakozala moto asuka mpo nga nayebaki te mpo bakobanda pa na bango mpo nga nayebaki histoire wana te ozomona sikoyo ntango abengi nga nayebi ntango alobi na nga azoya pa na bango seki akosilani na bango mpo bango nde bayebaki place biloko wana ekutaki banda osola bayebaki deja makambo sikoyo nga naokama ntango mama bada azoyebisanga abi na nga biloko bango bazwi te Colline ezalaki ya mbale to nono mbale bon Colline nanga ezalaki balaki ome ezalaki na nino bakanga wana ezalaki ya ofungwa eloko bakangela scotch wande nde bakangelaki yango place wana ezalaki ya ofungwa bongo na zwi mpe atiaki bakombo alobi atiaki bakombo nyonso na likolo namoni kombo nanga apesinga na zwi mpe foto bakangi photo nga pe na sengi poste na sengi mama na merci nga pe na yebika nde na senga merci ka kotinda pe ba voice nyonso ya bato na ba photo wana pa mama wana biloko nini ezalaki na kati ya Colline nga biloko ezali na kati mama ngo pe abengai nga tuna ngo ozwaki biloko nini esipikaki na bi nazwi robe moko nazwi na elamba moko ya foulard na moko ezalaki ya buka mapeka na foulard nazwi na biloko matoi na kati mesag oconfirme ke bakabelaki oye moko kokete bon kokete abaki apesi nga saki na compte na ye ndenge ayaki abi yanga saki na pesi olokwa yango alors par moment toyoki ndenge nyonso alobi pour se dire oyo kokete alingi appliqué que avant apesa bino biloko po asala nano émission bino kozwi yango ndenge mpo na nga nakoloba boye omoni mutu na mokili mpo otambola malamu fo kozala toujours semble po biloko wana eyaki le 22 décembre makambo ebimaki te kokete aza na bandeko ata soki maladi ekweyisaki nandimi te ke banda le 22 décembre wana kokete asolola na telefone te nandimi te parce que banda le 22 décembre abenga mutu te ke ya kozwa biloko tokomi lelo février makambo ekomi obimake alataki ye moko mpe alobiki apanzaki déjà carton eyaki mpona nkombo na yo te ye mpona nkombo ya bavei ntango déjà se apanzaki na ndimi na nga teke eloko moko ya malonga ekozala lisusu mpo na nga eza problème na ye na veve oyo wana parce que ezalaki dépense na biso te mbongo esomba bilamba ezalaki ya veve wana koli mutu akangaki afuti agence ezalaki ka veve wana alors kokete ausila na kaka na mama wana parce que biso pe toyebi na biso te tosali ka émission mpona mibali na biso na badate na bango ndenge ekokaki comme d'habitude ezalaka bongo mpo naloba yango tozalaka basi ya baenseignant te nde toloba yango tozalaka yo ya biso elekaka kaka fo botala yango partout eza bongo mokili mobimba tolobi mama asengaki toloba soki tozwaki biloko mama na pena insistaki bosala émission boloba soki mpo alobaki mwana na moni ete akomosakana na ngai bosala émission boloba soki bozwaki alors biso ye ope bomoni biso eza mwasa mundwere aye te na sina expliqué bino mpo mwana beli azwi biloko te Zizel pe ye oyo azwaki ya ye na kasi bomoni boyoki pe ndenge alobi me ndenge tovandi ya biso nyonso tu moto azwi biloko aza te alors soki ye alobi asala nanu émission bongo nsima ya kopesa biloko wana etali biso te ye nde akoyeba biso etali biso te biso pe toyeba eteke bakotindela biso biloko motindo biloko pe motindi biloko basola kaka na ye alors ekomi sikoyo likambo ya ye na kolo biloko ndenge kolo biloko adeside ndenge akosala soki akobalola soki nini soki akolobaki biloko na ngai zongisa na poto kaka ye soki akolobaki ekomisa biloko parce que kokomisa na sa asengaki yango déjà avant mpona biso to ekomi te atindi biso boloba parce que nakomomona yango baje ezolekela ye na pike crise to nini biloko na ngai ebele bongo mais biso tomona biloko
te tozala place mpe ekomela te. Alors ndenge eza wana nakopesaka conseil moko moni mutu kotambola so ozotambola na mokili ofo oyeba ndeni ya otambola. Nga naza napesika exemple moko mama moko aza na poto na Paris apesaka nga confiance toyebani te kana mungongo mo nde tosolola na telefone totika osolola ni kutu na WhatsApp te abi alinga biloko wana te tosolola ata na WhatsApp ata mokolo mo te na normal abanoti na mbongo lobi bandeko na nga moi des autres déjà mama do eske nakopesa confiance na tina mbongo na confie mutu moko so mbongo wana ye opesaka po bakabola na famille na po papa na biso abelaka banko eleki azomona mbongo te mwana mwasi wana auti na mbongo epa na nga nabengaka garçon wana soki ka mbongo wana ye nabengi garçon wana auta njili aoya azwi nabi oyo yakingandi ake nango apesi papa mwana mwasi so aza mbongo te osenga nga lemsu mama do avamba futa biso lukelanga mutu kuna adefisanga nga na banda kodefa mbongo epa garçon mona mesana ni na lemba ya changer na odefa ata 300 ata combien na defi na pesi na famille na bango mukola otinda na zone c'est garçon mutu mo pe na Allemagne même no wazuluka téléphone no wazana mbongo te no tina pesa ba nièce na otinda mena mona eboete ngai na pesa ba twana mbongo moni mokili bonga bongo wana eza conseil na opesa na mutu mo te na opesa neti na bato ebele po conseil ato te mwana so pe mutu azangi na lito oyo ka lekaki asai nini akangi. Alors mokili to salaka mabe te tolinga to sala bolamu o na lobi ya lobi ki akoya nango ke asala nano émission kasi tanga zo sala émission ezaka boyeti ngayo na sala émission na lobi biloko na bango yango na sala nango loko te meneti ngama do so na mono keza ba fongolaki na yeba ba scotch wana ya poto nde ekangaka so na moni ke ba fongola ina ozwa te parce que na zayi pe na posa biloko te neti nga po na nga la part na nga eke na moni yango eza déjà touché na ozwa te na en tout cas tu es touché Vous posez question. Na nga po na nga selon nga mama moko mama yo mtamtalo bapoto yaki mtamtazao ngako na éviter na éviter eloko yaki depuis décembre abenga ngai azobenga we dimanche tokuta na ye bozwa banda wana pe na bosana nga bango bakangi dati nga na bosana kuna dati wana décembre ezaki dati sikoyo lelo nakoyeba nini eza na kati ya koli mpona kende bozwa nayebi te epuis mama wana alobi lo moko nayebi te eloko nini ye alingaki kosala na biloko wana po ezwa temps ebele parce que kobela na ye ezalaki ya okota hôpital te soki azwaki tanta monike moyen nabenga so bamama eza te osoki abengaki na maladi nde wana toyengeka toya tozwi soki mpe amonaki ke maladi nanga moyen te yango natunaki aza na bandeko te ta mosuku opesa ta mosuku ndeko moko kende na kotika mais lolita mpe lolita yango azomonana te lolita mpe aza te donc tozwi te na mokusi neti nga napesi ye confiance koke napesi yo confiance nayebi ke tant aussi c'est mission oyana bavese baolele bofele baolele na bafamille na biso ya afrika soki mama aboti mokie ezala ba 5 sikoyo so natali na 9 mama wana seke bana babozi ata ba 45 o kokete mpena 45 orphelin balelanga na nkombo na yo nga na omona oza trop jeune epesi nga mpasi me nga napesi nga o confiance nayebi ke so osisi kosala émission oya nango so eza nango nde mamado alobi so eza nango kaka ya okanga mamado ozwana ye bato baozwana bango so eza nango ya ofungola ata mosusu bato baobanga bayebi te tokokanga maye nango me nga tembola bato eza nango ebele bongo nde nalati boye eutaki pa kokete nga tolati biso nyonso moto ayi motakalaka aza te soki okoya nango
soki mpo koya nango te yo kaka bon ngwanzo ya bato ezali tombola bato ezali marché mongo kwa tombola ezali kato ezali vraiment ngata oyino nango te eza nango ndenge moko famille eza kaka oyoki nga tozoreve naa na confiance na ye aoya nango déjà eyaki comme déjà kuna euti aéroport euti France ekomi atikozwala biso mpona nga na oloba coquette amwana aza mpenza mwana alors mwana moke neti coquette parce que nga na kimama na nga na oloba mwana moke problème nini tokozala na ye nga na yamba ekutu ntango ayaka kosala ndenge émission nazali kutu prête te nazala na matanga coquette asala na nga émission na lingwala epai ya mwana ya malilo akufela ye mobali nde nakenda kovandisa niese na nga wana nayebisi coquette naa na ndako na nga te mama place no toza na oya ayaki alors nandima ye kosala na ye émission nasali mibale bémission mibale mbala moko amonaki gentillesse na nga amona nde nayambaki ye na esengo nyonso ke koloba problème émission nde kosala na ye mbala liboso yango wana me kolobaka problème ya nini nga ndenge nazali awa lelo soki bato bayebi nga eza oyo mobali na ngaki moto ya maboke ya nde babengaka biso bato ya maboke baaventurier alors coquette aza mwana asalaka mosala wana problème nini toza nango eloko eza te oui bato mpe babandaki kobenga nga namoni émission basali na coquette nasepeli ndenge olobi nga te place ndenge ozoloba wana mpo basango yango ekendaka balobaki ebike balobaki aza motu mabe nani tomona mpe balobaki te mikolo nga na omona balobaki aoyeba ngai kaka tomonana nga aza émission na coquette nga coquette nakutana ye na ye nakobaka na ba novembre abenga ye ngai totonaki na ye na toison d'or bon naboya korépondre ye nazalaka nano na kanda na ebande mpo babaki azalaki parmi ya bato balobaka natuni mpe ye mpe yebisi nga alobaki na ye te omo balobaki yango mpe tomonaka na biso mpe ye te na ndimi na ngai mwana bato alobaki na ye te kanda ni toza nango tosola bien ayambanga mpe bien après émission tosola mpenza bien coquette mokomi voice epandani eza eloko moko bona na lobi nani coquette abi bino babamama bolelelaka ye bosenga basengaka ye bambongo bino babamama bosenga basengaka bambongo akabilaka mpe bino mpe ayedaka bino amundi okona timo inactive mo boye envers ye bino bakabilaka bino me makambo ne bomimele lokola so neti ndenge nini nayebi te nimero na yo toyebi te esika vanda toyebi te toza ebele moni baveve ezaka biso te toza ebele tokoloba teke balelelaka ye toyebi te na mosusu eza na bamosusu balelelaka ye me motu lokoanga nimero nekutuna na motu nasala na émission mais so nakutai na eboye na nzela ntuka na mosusu nakoyeba ete bon mpona kolelela ye neti ngai ka nde nalobi nayebi coquette na théâtre mais mpona émission kosala ni mbala liboso émission ka ya mwana mbala moko likambo wana ya kolelela wana nga mpe nalandaki basengaka ye ana ndako nzala tout ça nayebi te ndenge ka mama alobi toza bafefe ebele me biso oyo tozawa toye mpona likambo ya biloko oyo batindaki toye mingi mpona likambo batindaki mpe kombo ya coquette mpo ye nde moto ayambaki koli fo ayeba eloko wana avant aloba nano makambo ebelebele ozo comprendre ntango bamama baotanga coquette baotanga mama Mélanie motindi biloko moyambi biloko coquette alors kombo wana mibale ntango ezotanga na moto atindi na yo moto oyambaki kombo netanga mipamba te parce que ayambaki mpe azo reconnaître ke ayambaki alors pesa bakolo biloko opesi te ntango yo opesi te mokili oloba nini mokili bakokalifio na ndenge nyonso mais neti nga so eza ngai nitamaka maboyi nakomikitisa na ngai nakoisolola na mama wana mingi nakomikitisa po osolaka na kolo biloko
ata lelo okuna obakisana ndenge obakisana ndenge nini me kolo biloko moto azomona na mpasi ya biloko na ye oyo atindaki bato yatindelaki bazwi te sikoyo biso neti ngabo nga mpe moto batindeli biloko namoni yango mpe te esanga na mpasi te parceke namoni yango te me mpasi na ngai eza ya veve wana ozo comprendre na oyokela nde veve wana mawa parceke atindi biloko na olobo omoni bato oyo le mosusu tosalaka baémission bomonaka tosali émission totiaka banimero na biso totindaka te topesaka banimero alors pourquoi pas nde totindaka banimero bongo so olobi ke nasangisa par exemple parce que kotinda ndambu le mosu ekozala mpasi ozwi parmi baveve wana olandaki émission na bango ozwi nimero na ye obengi ye otia en contact le mosu na agence zela nasilisa opesi parce que eza ya biso po wana ekomi ezalaki koketi akabola bato soki baofeline soki nini mutu mpe akondima na minute oyo toyebi te soki mpe ezalaki bongo so ezalaki bongo te nayebi te alors tokotala soki mama oye mo mpa osala émission nazoka soki mpe asalaki déjà bato mpe balandi ye tout ça alors lokola eza bongo mwana na biso lokola ndima eke nazwaki biso mpe bamama toza témoignage monene parce que toza na bon moi tozwi biloko na maboko na ye te alors eza likambo asolola na mama wana po mokili ebalola ngo kaka ndenge ebele ebalola ngo ndenge ebele ngelo na question oyo bino bolobi ke kokete alobi eza mpe na baveve ebele basengaka ye sikoyo natuna kokete ngana nakomi wana te mpona na répondre kokete po omemi yango molai bango nga na mina tuna kokete okangi yango na mpasi ya mbongo na yo opesaka baveve wana oubien nini bonaye mpe baveve yango te lokola baveve wana basenga po ebi bango ya problème te talaka na bapolisi omoni komba moto asenga na yo wana na raison longola oza na raison baleki motuni bapusa baleki kosenga basengaki yo mbongo na yo nzoka nde ezalaki ya bikembe bizunga nzoka nde oyo banda kokalekile mbongo na yo yapesa tout leja ya pamba ezalaki olesaka baorfele wana eza nango mpe mabe te tala na bakoli wana koli omoni ya moto deja asenga yo kokete wana na raison mama longolaka akombo ya motu récupere mbongo no na bakoli wana biso ya motu tosenga na biso te nayebi te oyo osala nango ngai ntango oyo basenga ngai nde kokoa oyo basenga ke ayebi bango alors ndenge ayebi bango akanga bakoli na bango na compte ya mbongo na ye ozo comprendre mais neti nga boye nasenga na azodébrie vite ndenge nazwaka oyo yanga bana na ndako neti nga na bana nanga na ndako natungisaka bango te naotungisa te parce que naotala nano na bibano basala nano lobi na nga nsima na bandi otungisa bongo kokete osenge mbongo na ndako bana nzala kokete kutu moto aye sanso akufi kokete azali nao na makambo te sanso akufi ekomi mikolo ebele bambula ebele nde kokete akomi kosala mosala oyo bongo naolelele na nini naolelele na nini arécupere biloko ya baoyo balia bambongo na ye oyo asalisaka o mama awa ata mwa matembele eza te alanda Voilà, merci beaucoup. Maman, donc, nous sommes là, ndenge makoti makasi boye, artiste formé, soit par responsable de groupe, va contacter nous quand même pour obtenir situation. Bon, neti ngai Mastor, oui. Neti ngai Mastor nada. Parce que nga abandon jouer pas na e, natikaki. En tout cas, télémé na nga. Il vraiment na éviter nga ne ba problème te, polémique te. Ayi se nga vraiment koko na meka ko ka buzo te. Donc na yo ka te olataka déjà. Na moni loko to bomana te zape mtaliboso te azwa biloko akomisa te. Donc bazape belé basala ngo na bambongo kutu. Donc ngande Mastor na ndongo tuni mpona ba président abengaki nga lola nga loya yo kama ba responsable ba groupe soit ba président ou ba collègue ba contacter quand même pour montrer bon ngai Suzy Bantu Suzy Bantu ebisenga mando makambo na oyoka mabolanda ona malembe wengabi eza likambo ofinga moto te ya nini te mais mama ngo aza ko insister ke atinda biloko na ye ya solo vraiment boloba na media soki bozwaki boloba soki bozwaki te nde eloko tosali lelo ke tozwi biloko te tozwi biloko te. Il y a un message particulier pour lancer dans la Coquette.
ngai na uyebisa koke aza mwana ba na age na ye nde namonela ye akozala mpe koko biloko eza biloko ya mokili ngai namuseli komona yango te natikeli koyeba yango te ata kutu namonaki yango bilamba ezala mbongo eza eloko moko te po tomona bato baluka bambongo bakenda oket nazali na problème moko te amitungisa o bamama tozali na problème moko te ya kokangai na motema oyo koketa asali eloko moko eza te tozoloba bango kaka mpo ndenge ezalaka kaka mama boconfirme boloba bozwaki to bozwaki te yango wana tolobeli yango apa sa tozali na problème moko na koketi te aza mwana biso azala na kini. Voilà, merci beaucoup. Togo, il y a besoin d'un soukar pour la date sur les partout, dans la différentes chaînes. La minute, il nous dire que la porte est belle tendance, on peut voir au prochain numéro. Est-ce qu'il y a un numéro pour qu'on fait ça? Bobenga ba mama mama moko aloba oye akanisi otuni conseil no ko koma ezala teke ba mama ba yo wanu senga jwa no po ba lobi ke ba mama baza ndeko ba yokani na batu mususu na moketete mama moko aloba likanisi na ye ba eka po ba mona na te moko eza bongo ngai pe na lobo oketa za mwana wo biso yoto boti aza mwana biso pona ngai nalimbisi makasi aza mwana biloko ya mokili tokokufela yango te obien lelo toloba maloba mabe obo mwana boyeboye te tolimbisi soki alingi apesi biso soki alingi te alati aza mwana eza kitoko toboyi na biso te tokolobele maloba mabe te ka ndenge wana kolo biloko asengaki ke soki tozwaki biloko lokola tozwaki te asengi ifo toloba parce que ye mpe eza pele ya mosusu mwa bato mosusu mpe nde bayoka elobela bato nde pele mosusu baoloba na ye eye mama ngo boye asengi vraiment oyo eza kwa kosambwisa boloba soki bozwaki yango nde touti oloba tozwaki te mpo na nga namoni yango te namona koli te nasatandaki mpe nango te alors eza likambo ye nde aswani kaka na mama oyo atindaki ye biloko parce que soki ezalaki eloko moko boye koketa ye na ndako na nga azwi ake nango wana eza nde ye mosusu mais wana batindini ye mpe kaka moto ayambaki yango ye mpe kaka moto amonaki alors toza na problème na ye te asibongisa na mama wana nga vraiment nazala mpo makokete wana est ce que bilo ezalaki na kati nayebi yango tozala nano na problème te mpo so naye na problème nga naleka na émission na ye te na biloko mpe kokete nazalanga na problème na yo te nayebisaki o galerie mongo eza nango nde naza mpe boye eza nango biloko oyo eyaki nango te donc namoni ntina nini nakokanga kanda te na biloko kutu nayebi na nga te namoni kutu mpe te eza likambo akanda te na kanda te so omoni nga naleki eza juste mpo basalaki appel na bamama nyonso tu ke oyo biloko na ye ezali so amonani te omona bien te nga déjà fifika 14 déjà ebisa ye nga bikoko ozongi bakoli na totide bakoli biloko ezali boye nde naza boye lobi mpe naota ye kozwa biloko epa Rachel Mukomeni auti ozonga kutu naotozwa biloko epa mwasa papa Adrien Mangasa naotozwa biloko nanga pa Rachel Mukomeni na biloko eyaka nango mais conseil eza kaka ke mbala nsima vraiment kosala eloko osali te parce que mama wana ayebi yo te atiki bato ebele apesi yo confiance ocomprendre lelo apesi yo bilamba loba koloba noki ezwa contener wana okabola loba okuna koloba noki nangi nasomba lopango moko ta mosusu na okita te sombelanga mais ata soki asala yango te soki deja osalaki monika nde sango ekei na ndenge biloko emonani te so tobenga yango omeli soki tobenga yango nde nayebi te nde moko mpe soki mpo okabolaki yango sango mpe ngai kaka kokende mokili mambo ezala mibale sango mpe kaka ngai kokende ke bango ba ate asali bien donc ngo opesa confiance ngai kotuta mitema bato mosusu ke lelo so ngai asala problème yaka apartir kaka ya likambo oyo osali lelo na po basoki oza na fiancé so aza moto neti abanga amini akobanga
biloko ya bamama ebele oyo na baorphelin soki 45 oyo ameli abangi bango te bongonga makambo no ekobeba belle famille mpe mosusu bazalaka badiembelaka kaka na likambo boye ata bozala na bino mpe mais so alingi adiembela akokaka place moko mpe adiembeli moni te ke makambo no ebele. Bonjour, bonsoir à notre cher internaute, vous qui nous suivez de... Attends déjà que tu es au Panzana, c'est na fongola, boina boina boy. Maman na bitenga na tine biloko na pona 9 veve na mwana orpheline na bino moko wana de la paix. Na tina on pona koketa kaboyela batu te ezaki ya bino 9. Na ndenga expliquer nga tine linga vidéo ya carton. Ndenge carton ezalaki alobi na kanga ba colis na kati ya carton na tia ba kombo na bino nyonso. 4 colis ezaki na kati on a kangaki ya mike avant benganga kwa benganga jour on a pas otiki na bilo abina ngana bungisa ku tulimero na yo na siku tulimero ko zo pa mu nde na bengi yo to ba pe numéro musu pesa o bengi no pe bu tiki on pe ka bon est-ce que ozo ma ozo makati na ko santé po moni mtabe mona zo tiki lo bilo ozo mona ye pa bina ngana numéro no me na bungisa ka mona na loko zo yo te na zo numéro na zo ko ne o tiki lo expliquer sika naza era ye ayo tikela nga bilo tanga ebisinga na okepa mama mususu nga na yeba kika lo kayo tikela nga boseke po okepa mama na oketikela bango ozomona sikona yo kama mama ndaba no benga nga lobina nga bango bazwa bilo tanga ko me kisakinga lobina nga akoya ko tikela bango bilo ozomona sikona mona ko bilo ko ndaba ndiko benga nga ndiko tuna nga bilo ko zoki bilo ko nini zoki bilo ko na mosiko makamo yindi siko ko migrave. Mais la bakolé ozaki ba remarquer que bilo mseze ya ozama nde na expliquer ki mama na kata koli ndenge na bilobela ki abi lo mo ezali de ton côté c'est bon bilo na kata koli na nga pas kali papa mais na koli na nde tourna kinga mama nga binanga yebisanga biloko zo na expliquer alobelo mo te binanga kali papa nde limena pesa ki di papa si yo mama na yebisanga kaka ya wana na mwa biloko baki na tsaki biloko moko pembeni pona bana peut-être ko moi le koko kaina bana na bino bako bazwa tamo kete mo ilamba balata wana ni mama ni mtatu expliquer nga ponga makambo nyoto tie banda na yeba kiti leo ko mo na onka mo mama dota ko benga nga tuninga koketa ye ko tikolo biloko nga bitema ko ba benga koketa yo tikolo biloko na ye dona décembre bon lo kana yeba makambo za mo na mutu musuka ko za musuka mo ilamba mo beshe mito mo na pete mo da foto ko da pete koli wana kama shemisi moko na kati na no mo na onka ba mo na yeba te zaki kolia munene basala ki pona biso nyonso na yeba ki ma histoire na ki siko donc nani mama da bengi nga expliquer nga donc ko bilamba benga tindeli nga carton wana ndenge ze pesi ko mo yeba senga tinda ki biloko pona ba vevi no mama tu relation nous on a maman complexe non continue na ngasi Maman Coco, c'est vrai que vous avez apprécié. Relation nous avons à est-ce que vous avez un ou yebi makambo où c'est passé? Maman, je l'ai fait maintenant coquette relation que vous avez maman. Mais bien quand ça va théâtre na émission donc ils ont un problème là été tout ça na télé tout ça bien mais dès que tu auras au benga na quand tu benga na à part ka benga nga tant makambo shiko pour le mec ko ça va ngula mo quand tu benga to sura ka part ça tu benga na te mais tout ça bien bon soyo ko yeba et que la tine la yebo biloko pa ya serre